Et je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? À travers ma personne, moi je ne serai qu'une espèce d'interface entre cette scène-là et je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait ça. Il y a vidéo mokobo ya l'artiste Koffi Olomide oyo asalaki na Côte d'Ivoire comparé on a même vidéo que Papa Wemba lobaka même eloko na même plateau eloko Papa Wemba lobaka ndenge kokisamaki ba moni pe Koffi Olomide même eloko ba banga Koffi Olomide bientôt na concert à Munene na Katsa France. Mais pourquoi Koffi Olomide lobi bongo? Et je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Laisser ma vie sur scène ce jour-là. Je partirai comme ça. Bongola miso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuel Misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuel Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena polaire wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement ma Colette azui solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Est-ce que na Mutuel Misunga tembezali ezate bana King bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site FM moko Afrique Info avec Frank Stemai Yandankala twende X-Bass Marandura Frank Stemai. Bonjour à tout le monde, bonjour tout de vrai des Glolangui, la méga star de la presse congolaise. Je vous salue, vous êtes partout dans le monde. Là, je suis Afrique Info. Là, vous êtes
tout le monde qui aime Gloria, aime Afrique Info, le vrai de Gloria, je vous aime tellement trop. Merci à tout le monde. Là, vous êtes branchés. Je profite pour dire à tout le monde, je suis né le 17 octobre, jour moins. Tu as contact un certain jeudi, mon le 17 octobre, Gloria. Nous avons ça, grâce à Bota, mais tout plus sommes comme Okula, Bimsaramoy, Bimsaramboula, toi, à Botsaraba, merci à tout le monde. Je profite aussi pour dire merci à tout le vrai de Gloria. Je vois directement Yaya de mon patas respect à toi Yaya. Merci à désolé à mon agence privée. Merci à Sylvie Mbembe, je te salue. À la Dynamo, tonton Lusanga. Bonjour à toi, merci aussi à Willy Mouché, le véritable code, à Jojo Ngonda, respect à toi, les Végoté mascotte. Je vous aime tellement trop avant sur Gloria. Il y a des news des stars congolaises. Et c'est que vous allez jour moins par rapport à l'anniversaire à Bissombalé, c'est bon. Je suis dans la commune de la Gombe. Un grand frère va en parler par rapport à ça, analyse, tout ça, la analyse. Mon commence première analyse au lelo, vraiment les gens vont déranger à Mandambo par rapport à la vidéo Mokobo, il y a l'artiste Kofi Olomide, à Salaki, à Côte d'Ivoire, comparant on a même vidéo que Papa Wemba le même elo on a même plateau. Elo Papa Wemba le bara ndenge koksamaki. Mon ipe Kofi Olomide même elo ba Kofi Olomide bientôt on a concert à Munene na Katsa France. Mais pourquoi Kofi Olomide le bibongo? Si osez avec moi, c'est parti avec de l'élément de mais c'est Kofi Olomide, bon, qui réponse à journaliste, c'est parti, on se retrouve juste après. Tout le monde se retrouve là, que ce soit une fête africaine, à travers ma personne. Moi, je ne serai qu'une espèce d'interface entre cette scène-là et je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Ah, bah, laissez votre vie. Ne nous refaites pas ça, vous les Congolais, là. Je sais où tu vas en venir. C'est une formule, mais les gens m'ont compris. J'espère. Voilà. Ne nous refaites pas ça. Le Kofiyette de quartier latino, Kofi, je pense que c'est un élément. Moi, vraiment, je vais déranger un mandat. Je vais dire, tout le monde va pas le barcabo. Je vais dire, la Kofi Olomide a concert à 42 000 places. Il faut que l'année prochaine, en 2020. Mais vraiment, c'est l'émission. Même podium que Papa Wemba le kaki. Na je sais vous le Congolais, toi, à moi bang à pas comme ça m'a bon. C'est que moi qui n'a pas Jérémy au va en parler sur ça. Marie tout ça basé mon souto le bien sur un rôle cambo. Pourquoi Kofi Olomide il pense dire ça na podium que na rotika nyo sur scène. Nyo so wana ba bang concert à mon ba mon Kofi za kawana. Bersa il a fallu contacter pour ça cause l'invité mais voilà te mais il moko de mo bangi la Kofi Olomide ba mi ça sur le banc mo bébé et comme après réalité tout le monde papa le tumba yamba moko na ko kufa kake ko bête je va kufa nga na ville mbulu la moyo le que ça te ba kake beta mort ba mai kota de banda hôtel de ville dinda moto na nga ba kata basala monument basala monument na 24 Toma nanya ve namso pepe ndombe masha yaka kolelanga mama soke kinga nawe bilo mo bongo toke mususu toke madilu mokona ko fa pepe kale mabele o esalama sa marina sukawa avaleka betarelo mo bongo ke nini bo vitera kenda ale mo lota yemba naza yesu na bomba naza mo lekinde me puna na bomoyi to azani mo lekinde la bika okene kate me pour le moment azopesa na ala munga opesa go to no mi se baloba nze ko kisama bato mo bangela Kofi Olomide l'artiste tant que j'ai mis yo kazana biso to sola no le kamanga na kwa da ko amano pa lelo so salamika bongo mukile ninga ne ba nzambe papa m'a fait en 2016 le 24 avril Kofi a un concert en 2020 à Kamba bongo mo bangisa bato. Et les journalistes, je pense que le même saison, ils ont une émission dans le 14 J'aime mieux bonjour. Bonjour Olangi, Gloria. Boni. Ouais, nous avons Salangolo. Tozali. Nous avons Salangolo, Tozali. À Tozana Katabiro, nous avons une image, nous avons Katabiro à Jérémy Yoka, moi na mapa. Lelo dia fait grâce n'engue commis. Tous on a nommé ce moment d'ambon. Jérémy Yoka. Communication facile non honorable Eliezer directement on n'a pas compris bokanité si mettez des bo panzana non bat ba bingana Zakari honorable Zakle et puis après micro ba benganga les potiers non ça c'est bon il fallait années non ça vient absolument tagi kombona c'est normal ça kulutu. Non, yo bi ba yeba kingana. Tu vas te montrer que de ba mona ki on suka na ndeko les. Ah OK. Après ba comprendre mbala moko. Non, c'est parce que naza potier. Moni potier musane zakanini. Soka zui argile. Ah, mabele.
otobenga argile abeti yango pate akosala eloko alingi na forme oye azokanisa et soki asilisi kosala ekeko akokosala œuvre moko boye nga aza portier soki nasali mosala na nga namoni esuki awa natiki même 8 mois eza normal parce que oyebisanga te baweston nyonso etongama na même délai mosusu ekoza basala yango kaka ya kinkesere mine esala 5 ans 2 ans ya calcula kokanga ngando une année ya kokausa poso na ye une année mosusu ya kobongisa yango koambelire yango et puis une année mosusu ya kotonga or ezala baweston mosusu bakanga ngando mbala moko neti ya basafane de picho bakanga ngando kaka jour yango jonga ala na chance akanga ngando mbala moko abimisi na mokili puis alaki na chance mokolongo bato esalaki baboma ngando mbala moko puis batandi ye moi puis alaki makasi et kauki donc dans un mois les grands portes ça va depuis tu azo weston na mais qui que c'est mais ça la 5 ans donc ça ndengwana donc de même que na salaki musala moko pendant longtemps pour na kopesa forme moko na lingala facile na moni que OK c'est bon siko ko tikala wana na tiki et puis na ye na salisco déboulonnage j'ai recruté na sali musala na pesa ngo forme o ezali na moni que siko ba petit na nga lokola ba Shadrack bala bébé baza wana na obenge mikolo maître finisseur asilisa siko musala et puis na eso ko sala communication facile toujours en tant que potier parce que ba Benjamin Boulembi ba Sarah Mbemba bango pe otika nango et puis donc continuer la voix de Kinshasa na ngai continue la voix de Kinshasa na ngolobi mais ko kabona ndeko laser eza base na ngizani parce que kuno olongo sa makelele mais pas veza que ça les makelele comme bakanga ki yo bozongi bozali bo ba comme ki akofingana mais lelo ko longwana yo lelo pas ndeko laser sans de makelele sans ni pourquoi parce que tu as peur parce que c'est honorable au banga ko simba la personnalité ya moto aux autorités. Oui oui que elengina oso poser question puis en réponse. Non, c'est-à-dire que jusqu'à présent, malheureusement, on a tiré téléphone dans le bureau, tout en bon terme de laser, tout ça normal, on garde de très bonnes relations. De même qu'on garde de très bonnes relations avec l'honorable Zachary Babas, voilà, avec les autres on s'appelle de temps en temps, ceux qui moyens ali, tout mon ami, tout développé, voilà. Donc ça que Poti a Sal Moussa Naye. Ça on bien parce que énergie perception est facile tous on connaît na déponage tous on côté oui na ba ki Eve za matanango c'est carrément après tu lo il y a ba ki mta façonner bi to kuna boko se façonner déboulonnage yango na ti na ça rapport à makambo lingala facile te makambo en fait ba barate lingala facile et tikala lingala facile parce que bon permettre à autant comme ba sucre mususu aboye moni Coca-Cola atozui au top cola o kingandi cola ero comme lokola Coca-Cola te po Coca-Cola za Coca-Cola ba salaka yango liboso Coca-Cola ba tout eye ba cola wana nyoso ye na idée on se comprendre donc on doit respecter les gars qui ont vécu idéologie makambango sous ces actes ya bamanga la facile tu vois. Alors, nous avons tout à l'idéologie. Donc, l'ingala facile et yaki, c'était du jamais vu. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est du déjà vu. Maintenant, il faut être la voix de Kinshasa que je suis pour se démarquer. Pour démarquer, mais là-bas, tu nous servis bisoté. Parce que ma kélé est qui est belé, mais au servir. Au servir na construction. Au tongi, parce que architecte avant na nagwa tongi. Mouta tonga immeuble à kitoko boyi. Atonga tongi era 600 remettre jomo ba clé akenai. Jamais architecte va non quand il pèse en chambre moko non, a pèse ba clé. Ouais pas de baluli. Architecte vraiment pas ko longo ko tonga ndako na kuna ye awa c'est bon hein. Ba tout batala déboulonnage ba ibisanga vraiment félicitations au innové. Il faut aux opportunités au talent. Ba tout ba ibisanga au innové. Malgré innovation wana eloko na mema wana na tikango kuna et puis la communication facile na yesu makambo mususu makambo na communication ouais communication facile en fait na ye na makambo pena ya norbe rango CFA
Bluetooth. Donc tu dois activer Bluetooth. Moi, je vais WhatsApp, mais non, je Bluetooth. Bluetooth qui veut tout simplement dire que rester sensible. Tu vois, ce qu'on activer Bluetooth, on va détecter ma téléphone sur ça. Donc, biso communication facile, ça vraiment Bluetooth. Parce que tu as un problème sur les canaux. Tu as la facilité. Moni. Tu as la facilité. Il y a d'autres écoles catholiques qui ont dans la classe. Déjà, Bluetooth est bête qui école Bengibiso. Tout ça déjà connecté l'information. Donc, tout ça vraiment connecté totalement. Donc, ça, moi, je veux saluer la communication permanente. Na ba téléspectateurs. Biso ça peut-être que mutakinga ça ne so Bengibiso direct. On s'en reprend. Ba décoper ba na ba poto. Tant que président Félix a comme na poto, ba tout ba no là. Nga déjà katina na Roger les combattants. Diplex et Salama. Bah vidéo amikili donc tout le monde avait dit que aéroport des Andengé ni tant président Félix Olingaya. Dans 2 heures ambiance les Alibanda, 2 heures avant plutôt. 1 heure avant, 30 minutes avant, 1 minute avant et le président a quitté. Nous sommes tous connectés et puis tout l'accent batu. Donc ça a particularité. Et ça la particularité d'un gomoko lobby Bluetooth et ça là comme ça nango je remis au côté ma somme sur la carte mais tout sur la likambo oh batu balto les déjà bazo panga il y a faire Koffi Olomide je pense que total vidéo ngana je pense que Château Pazo et Debiso azo l'exango soit doit comprendre le nom to basi quoi faire Koffi Olomide dans le même plateau que Papa Wemba Lekaki il avait parlé quand je chante je sens que je vais planer sur scène ça arrivait même avec Papa Wemba et il y a son petit frère à Yesu mon konzambo kabangon ko bison yema bibango tembe bison ko Koffi Olomide le quadre le DJ quadre ko ramal mon pas mon compte bato moni vidéo kabo même journaliste même plateau les gens disent que nos musiciens congolais ba heba maramba ça là quand ba comme rabani va ko penser le quoi bon même le journaliste il a dit arrêtez des histoires là vous le Congolais vous parlez d'histoire après et comme en réalité oui un même message on est en moni et le quoi boy Papa Wemba ça makino même comment tu avais reçu de Papa Wemba en 2016, 17, 18, 19, Koffi Olomide, même vidéo, même plateau, même journaliste parle de Bilo Romo à Boubagbaï, Koffi en 2020, concert amené à 42 000 personnes. Il faut tourner, on a toi, Rosala, on a un ça dit grâce à toi, Rosala Belé, mais Koffi Olomide déjà, message mobo, banga déjà, le fan de Koffi Olomide. Gloro Langi, ngai na analysant on a moi de 2 angles. Mais là, on a ya Papa Wemba, tant que Papa Wemba Koufaki. Bizarrement, tu as vu mon vidéo, on a la cima. Bah là, comme ça, tu as la makambalobaki. Mais à mon pao, tout le monde yango. Avant, les camerounais les athées. J'ai eu le temps de discuter avec Gina Mojingama, Popi que j'ai sali à Paris, tout seul naïe. Na ma soeur a toujours réfléchir et na raisonner dans le biboy. Parce que moi j'étais triste. Les jours que j'avais vu un grand artiste comme Koffi Olomide arrêté et filmé par agent et l'État et puis pandi à mon réseaux sociaux. Mazara triste ce jour là. En tout cas, on peut tout sauf ça. On pouvait tout faire sauf ça. Parce que dans chaque métier, il y a des grands. Et dans chaque pays, on respecte les grands de chaque métier. Alors, un grand comme Koffi Olomide, s'il se fait minimiser comme ça, et ça sera quoi sort ya babiso baoyo na bartiste busu bati kaliba mituro ba osala ba ndeli soli kambo komi. Alors je me suis interrogé par rapport à l'interview au Koffi Olomide Salaki. Moi maintenant je vois est-ce que ce n'est pas il est déçu parce que Mboka naye et décevoir lié. Il veut faire une grande chose et partir. Est-ce que si je me pose des questions, tant que nous sommes bon, le rôle n'a pas minimisé na mboka na ngamoko. Papa Wemba a tika kibiso sur scène
akenda na bonheur na bato bakomaki kochola papa Wemba sila que rap père bato bazara te biso tozara okende ba réalité rap papa banda ko yasu te mais bato wana ba immortaliser papa Wemba ba introniser comme le plus grand de l'histoire de la musique congolaise parce qu'à Koufaki sur scène Liwane Sali passe. Alors peut-être le quadra s'est dit parce qu'on m'a fait ça, je vais vous démontrer ma grandeur, que je suis grand. J'irai en France dans une grande salle de 42 000 places, prester et mourir sur place. Et vous allez me regretter. Non, je suis en train de m'interroger. En fait, là, nous avons raisonné dans le ça. Est-ce qu'il y a ça la bonne côté? Mais ça n'a pas paramètre en suspens dans l'obité. Ah oui, peut-être je vais quitter ma vie. Peut-être ça sera la vie artistique. Peut-être mukolo wana akobeta concert à Gaïa atiki batutuna asali spectacle makasi omeba genre blo asaka na ba Bercy asali spectacle mo makasi ya yembi makasi après nasuka alobi lelo oyo na annoncé officiellement na osa sous concert té na osa sous musique té na tiki na peut-être c'est aussi une vie. Mais les journalistes l'a dit, non, il faut arrêter parce que vous, je pense que les journalistes, ça n'a pas analyste, mais on y à comprendre. Il était chaud. Le journaliste a chaud parce que comme il est dans le même podium, le même journaliste, Oyo a ça qui intervient Papa Wemba. Alors et puis l'artiste va le parabole. À l'objet de l'icolo, tant que on va comprendre. Je me dis peut-être qu'on fait l'omidé à lobby bongo et puis à l'objet souvenez-vous quand j'étais en Côte d'Ivoire. Que je vais vous laisser, je vais laisser ma vie sur scène et ma vie artistique, c'est aujourd'hui que je l'ai laissé et j'ai arrêté peut-être mes aventures musicales. Alors, tous on compte au Kanissa, mais tous on bang peu pour quand même mon pao Kofi asali banzembo ba rumba ya danger asali ba œuvre ya makasi na mboka na biso ko perdre artiste ya bongo ils appellent passe mais je pense que nous sommes pas protégés non parce que Congo Afrique pe monde entier ça on a posé na. Pourquoi nos musiciens babanga liwa na koyemba te moni kutu Jésus Christ atanga mona ke comme bi père est-ce qu'il y aura moyo longolango pembeni nanga mayeba ki devoir na moki quand Dieu a aimé le monde il a envoyé son fils unique Jésus Christ a mis comme déjà alonga kinza comme déjà moto ayeba ki akufa mais na suka banga kiliwa mais nos musiciens c'est facile ba yembarango comme pe bongo moko na kokufa ka ke kobeta ça mi ka ke mbula biso la te que na mukona okufa na bembe na ngai e kokoma wenze basi ba ko luka mibali ba luka mais yango to mona na stade de martyr wana en fait musicien lo bana amnae et puis artiste a lobaka makambu oyo ce qu'il sent et puis oza et tout le monde dans la société le oza makambu société ko comme la paye moto mususu. L'autre fois, nous avons dit que na FCA bina filé comme bangi sans makasi pour nzemba liwo yembi. Est-ce que nini comme parce que par rapport à ton âge nini comme que pour que nzemba ndengwana. Oh tes ara écriture kaka. Et puis attaque artiste fait na lata. Na lata lo Congo pour esimba. Sur écriture on lata rango. Bon, parce qu'ils appellent réalité et société alors que la réalité société et comme la paye parce que na frère mise akuta nani ayi mokolo ngala kokufa tona ye moko ebite game kolo kufa ebite momo na ministère lozo ba ministère mo ki ba précisera vraiment que na kufa sur boye ça la maboye même bon attention ils ont un peu précision parce que papa alobara que je partirai peut-être je partirai sur scène. Et ça qui peut-être à confirmer idée. Et ça par rapport à Bandeo ressenti quand il chante, quand il est sur le podium, alors sentir de la zone planée. Comment on te sentir le rosomata? Et ça sentiment. Et ça sentiment, et ça pas sensation Bandeo comme là.
Et Yango Lobaki, peut-être je partirai sur scène. Et ça, en réalité, comme elle qui est. Mais je pense que, et même sur aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, DJ Arafat, il disait déjà, qu'est-ce que vous avez fait pour perdre un bougard comme moi? À ça même vidéo, vous allez pleurer, vous allez regretter, vous allez vous poser des questions. Le petit n'est pas là, je suis déjà parti. Je ne suis pas là, c'est fini. Le jeune est parti, le jeune est parti. Je vais mourir bientôt. Hein. Il avait dit tout ça. Parce que la mort aussi est l'obaka. Liwe l'obaka tsamutu. Ce qui osara mutumo bonova na imo 3 kufi ont remarqué que dans les 3 derniers mois, avant liwa na ye abana lobela liwa. Et comme la batinyo somelo la bango nzamba sala bango grâce ya rozana ba milieu public. Yango sala mandengwana. Yango sala mawana lelo. Quoi tu peux dire qu'on fait le vidéo par rapport à vidéo wana? Non non, vous savez que Congo ça pour ça na yo. La musique africaine ils en ont pour ça na yo. Il faut servir biso. Obi au sala trop mondé non sala biso te faut ça les sous. Alors ça OK avant boy. Ozo qui ça tout un peuple. Ozo qui ça tout un peuple. Parce que banze buluka ba kuku wana. Banze buluka ba babu. Banze buluka ba aspirine. Ben effervescent banze bo tellement ébélé. Les Congolais ont besoin de toi. Et la musique africaine te veut. Alors il ne faut pas partir si tôt. Voilà. Voilà que faut le mener. Non, tellement, on te préfère encore tout le monde en bon moment. Aux Arabiso, musique qui n'a pas la bien. Si on a des problèmes, qui petit frère, qui petite sœur, qui Stéphie, qui Bambino, qui Gino. Il y a plein de chansons, qui Miracle, qui Banzemo Bé, Babou, Washington. Il y a plein de robots, qu'il faut le mener. Banzemo Bé, Belé, Otolinga. Quand tu arrêtes vraiment, genre de vidéo. Moi, hier, t'es fan, dérangenga, qui vraiment. Gloria demande à Kofi Zanini, le malade, il souffre de quoi? Batumba comme déjà Kobanga, toi, Toboyi, vraiment, toi, Kasuba, passion. Oui, il existe, tout le monde, nous sommes des pèlerins, surtout les cannabis, sont mes attaques. Choc, tous les lits, papa, tous les lits, boy, non. On lit mon nom, ils ont besoin d'un. Et pour tes enfants, nous avons bactélo sous ces bélés, bactélo sous ces bélés, n'est-ce pas? Je pense qu'avec Gauthier Mascotte, d'accord, on a une chaîne à contre-dingater. Voilà, Jérémy Yoka, les gens disent que la musique n'est pas au Congo, il n'y a plus rien de spécial. Nous sommes aujourd'hui, Brator, parce que aujourd'hui, Binafile qui n'a le asa capté innonce bien impolitesse après ça bobo il ça bête que le monde Facebook et ka boké l'homme tel aboké l'homme fali pour pas boké l'homme boy. Pourquoi ça mon avis mettre game ça bête stade de France sans azana problème na mutu sans finga congolais mo ça boya mutu mo boy nous a servi sac de France à bongo sans problème. Pourquoi pas nous tous à exemple peut-être mettre game ça pas boter mais na Congo akenda pour donner okende. Pourquoi tous appeler le comportement mettre game c'était. Bon, on a bandi, Maître Gims, c'est Maître Gims, innocent, Fali aza Fali, et faire aza faire, et mutaza na nege naye, mutaza na sang naye, aza na chaleur naye, en éducation naye, en comportement naye. Mais je pense que la musique congolaise, elle aura spécialisé soutien non. Comme les gens disent, non c'est Toyoka. Té, oyebi, Ibrator, na bandi naye parce que otako cité. Ayemba nze mo azongisi eloko ya Papa Lutumba. Eloko wana ezonga. Mais bimana ki Ibrator. Tu vois? Et ce que nze mbongo ndenge bandi, tiens comme à place wana, au sentir que c'est du nouveau. Et ça apport moko tout à fait à Ibrator, mêlé un peu avec du Lutumba, c'est tout à fait normal. Miliki ezara miliki. Café ezara café.
sucre pas ça sucre moto dans la gouna mais tant ça va ça s'appelle symbiose mususu tant ça miliki na café na sucre ça n'a rien à voir sur le miliki yango moko ça n'a rien à voir sur le café yango moko ça n'a rien à voir sur le sucre yango moko mais tant ça que loko mususu de même que on a vécu tout ce que les grands nous ont donné comme papa Wemba Franco table Rochero pesa biso mais na raison que selon nous bolwa cigarette aucun que sert mené yimba c'est la chanson de vieux Wendo aimba déjà cigarette mais emene ya yemengo naki emene ya amemi touche ya sika et pesa image musu bato bela kutu ba pété ozomona donc je pense que musique n'a pas spécial les alis c'est ma biso moko nde to linga ka artiste na biso te yango to diaboliser bango parce que tu vas me dire quelqu'un comme Robinho Lelo par exemple il monte bien on dirait comme na virus abilo na simba on parle comme il y a une salité musique il y a salité effectivement batu bali moi bêtise mingi la musique mais moi je pense que tout ça censé être coupé qui ça mutu koyemba ou azo kanisa et œuvre d'esprit par contre ba orienta kande œuvre de l'esprit c'est-à-dire ce qui mutu ayembi bêtise tokoko lo bate que nzembo ebetaka na TVT non nzembo ebetaka nde à partir de telle heure ebetaka na ba heure boye et puis ebetaka na ba endroit boye par exemple son nzembo na bêtise botika ngo za ba boîte botika ngo ebetaka na TV na 23h minuit et ko betaka na TV parce que e komi era ba kulutu eza peut-être nzembo eza na insanité eza na maloba oyo moi papa yo kango nde na bana ezati yango moi bacha on a 12h na TV ngo to karabima kana ba boîte o kaka nzembo ngo boye e bandi na boîte c'est comme libanda la kalikolo kalikolo le rona seza ezali bêtise te banda na ba boîte mais bimeli biso boye to mbona ba balabala de c'est loko ya loko nyo seza bêtise te wala papi mboma tama na TV loko to banda na li eza bêtise te tama na TV za papi mboma on ça la preuve ah tu ce que tu n'as dit tant que ça na Congo ba ça émission mona butu yentano ba bloco wana yo mon lopé censure zo kota na la télévision parce que bon le roi c'est ça qui ils ont des censure comme ce qu'ils ont bientôt censure ce que dans le monde des médias en ligne même parce que bah il y a de bêtises même de gens sur le TV on dit que le moment le bon des bêtises mais je pense que on a beaucoup personnellement na défensé peut-être dans le bien ou lelo na so comme la présidence de la République et puis na so comme la ministre à médias na so senga tout ça la moi équipe moko il y a bato bazo maîtriser ba journaux surtout mangala en l'occurrence Zakari Bawabaswe Jimé Mukendi Ngai Banana Mwadi ba Micho il y a Info Lingala tout ça mon équipe moi il y a 4-5 personnes tout structuré bloco wana pour monument salité comme moi que mutubo azane kizengi malo bana TV ayebi ne koloba te maloba na TV koloba pesa to yo tangi vaza ka bakbi aloba pesa to misala pona bon mutu mo boye alongola chômage mutu mo kizengi mayana aina linga na fasi asali musala parce que encourager ani azane kizengi te na linga fasi so ça kizengo se retrouver te po ba kizengi pe ba se retrouver te on comprend mais so ça va ça ka rappeler bon ouais to bo komate mutu déjà bo komate bo tanga te belo ta de kizengi ya na lobi bo na linga o mona linga la fasi ba kizengi ba se retrouver te yo zakata ke veza ka finga Jimé bo komate da Jimé Kendi veza ka finga ah Jimé se retrouver pourquoi benchir avec Zakari te aloba ke Jimé Kendi bo komate ba bo kombo na bango te bo tanga te aloba non je pense que a rolo bablo abona combat Jimé te il peut pas le dire je ne pense pas c'est pas Jimé Laurent te Jimé ke non au moni bon en fait de toute façon na lina c'est mêlé na makambo wana te mais koloba ke via loba bongo wana fo luka vidéo ya ke ye Zakari aloba ke Jimmy ay boko maté non je ne pense pas la papa nini bo ya ta chaussée bisoté wana za particularité ça c'est que ba botala déjà condamne par rapport à ça te bon eza mbele ka to zonga sa monté tanga kombo suko ba mona ke bilo mo bongo par exemple non bon wana za mbele ka comme le ministre nini o comme na français beaucoup malinga te bibo sama malinga te lingala eza langue toujours communiquer mais eza langue administrativité eza langue administrativité l'administration au commandant français même ba partenaire na biso ba sponsor et tout au commandant ça s'écrit en français
Mais pour communiquer avec nos téléspectateurs, ça se passe en lingala. Parce que ils ont la langue d'habitude de communiquer. Il y a une habitude que se retrouve à Tewana. Donc je ne pense pas que Bazoba va rester avec facile. Pardon? Vous allez facile. Vous retrouver Bazoba. Vous avez tout sens de idéologie. C'est qu'elle est vraiment intelligent. Très intelligent. Donc, en fait, il y a Zacharie, puis dans le zaccharisme. Et quand vous êtes en train de suivre Zacharie, attention, il y a un zaccharisme et pas mal l'éléphanta. Mais na linga la fasi bato bazala mayele te nde ba se retrouver te. Je pense que bato na linga fasi ba se retrouver te. Est-ce que baza so baza bazo babangwana, mais je ne pense pas. C'est pour se retrouver. Na bandeli suma lobana ngai. Ko se retrouver et ngelo bato faut comme na mbongo. Ngoko ko bota ba relation bien. C'est ça qu'on s'est retrouvé. Parce que relation elle est kinyoso. Osa imaginer bien que garçon mo boy moté qui m'a pas comme na bureau net tout ça non si na bureau na ngai. Et ça on s'est retrouvé. Mais ngelo baté ko comme na mbongo. Voilà. Et ngelo baté comme na mbongo, voilà, je pense que la dibiso par rapport que il était ces actes là, il y avait de banini mais le se retrouve que ça que se sont vieux. Mais dernièrement tu non le pour ça non de que les il y avait ça que ba oui la rani. Daniel Saf. Abimi présent déjà nani Mukebai. Azara kuna. Bon, Mukebai wana kulutu nga na pesi mbote pa azali. Azali wapi? Azana makala. D'ailleurs na yo talaye tout développer frère. Mais si ko moni ba blo na tiba ya kolobakio ba Eliezer ba wela nini. Tout le monde demande faire ça casser la vidéo mo ba lo ba poser, azo expliquer ba comment kambo. Oui, moni ko ti bloko wana bureau ya honorable Zarana Avenue Tombalbay. Vous avez plein de collégiens. Tout n'a été Zaranini. Pour y bien aux akati, à tout le monde, moi même belé. Mais si au bureau il y a honorable Eliezer Ntambwempo charmant. Moi na ko lo pango Izana Itaga. Na Itaga 100 et quelques 120 quelques boy kota zando. Tellement qu'ils t'ont pas vu de répondre ça. Tant on a babelo à bon la TV autant la TV Vézacle. On répond ce qu'on posait à tima polo moi jeune Anzela ce qu'on répondre on expliquer pour na yanzo to expliquer boy au milieu belani tant que qui petit avec Vézacle. Nga d'abord son Nathalie qui vidéo na bi vidéo solo baté mais ce qui Nathalie ba vidéo na zala makam na milieu belana motema mais ils ont sous polité parce que ça papa ah papa ne pas nanga ils ont polité au pesa papa no correction na TV tant ba humanisme qui bo moto et bete za TV na ba no sa promotion le créer na sa promotion c'est pas fali patron libanais bo moto boy ki wa patron libanais oui na sala maman la promotion na c'est patron libanais non ba no sala patron libanais tala sima il peut battre na ba libanais parce que masaranga Hakim Akwala Aza, c'est vraiment un homme d'affaires. À collaborer avec les Libanais, na simanaye, hein, na zoma relation avec les Libanais. Voilà, il y aura pas de boire plus battant les Libanais. Il y a un qui on l'a mis beaucoup le balai, le bakanga qui. Balai bakanga nga. Tout le bakanga côté par. Et bateau ba ezaka les timoa ba jarablo ba sala ki quadra kuramana. C'est pas bien na to condamner bon ça va me cas déjà c'est tout hein. Oui, raison de retour après qu'on a na Émirats, oui, de retour avec force de la jungle et moi. Le 7 août, en septembre, na basukawa. Il aura bon comme c'est la formidable mais babi qui est déjà si là pour quand il m'a remonté atika ninga mais la tuana quoi. Donc c'est les promotions le quoi ya kimpu ya zati. Toi Dubaï c'est bon premier musicien beta tourner à Dubaï c'est Émirats pardon. C'est une raison de retour. Toi c'est la formule babi peut ça ouais sous confiance c'était pas ouais il faut mettre à Stade de Marseille sous mettre game ça beti Stade de France mais ouais ah bientôt Stade de Marseille. Au boni le roi de la forêt fait aux agrans, au danger. Et puis le Kibango. Pourquoi dans le Bibongo? Au moins, les Émirats ni wana, ils ont un musique et les gâtés. Ah, quoi y a tout te qu'on a n'yo ba beto film bozongi. L'histoire nous enseigne aucune
où aucun artiste, il y a Afrique. J'irais même plus loin. Même Michael Jackson a bêta qu'on a terre. Pour pas d'abango musique et collecate. Mais seul artiste où il a percé dans mité manabango c'est le roi de l'Afrique. Dans la relation pour nabi dans Dubaï to comme belé. Non non c'est la esa musique il y a communauté. Il y a un moni ngayer mo bo na tele milarbatu. Au moins je vois mi commissaire danger pas bêta Sénégal. Mais autant le Sénégal on va congolais. Je vois mi commissaire danger pour bêta en Allemagne. Montant le concert allemand ba congolais. Donc on met la communauté en mboka na bino tika ogango za danger pour mboka na ba yebioté. Mais on va que Nigeria mo bêta na 20 mai. Oui, ngam na filmango. Ba bengi sanga communauté nigérienne artiste à moment utara Nigeria ya bêta na 20 mai awa. C'est vrai ton dagité mais ba to ke belé ba Nigérien ba ya e belé a bêta na 20 mai a bêta sur na terrain ezaka na Olsen na Barumbu. Le soir zongi Nigeria na a danger utikin na kisasa ba yebate. Ngala zo cop wana po masa na ngamo ya Nigeria amuta benga ngai na sala image wana masa mo Nigeria za na travail na ambassade Nigeria. Alors, ba congolais belé ba okende ba mboka mususu ba ke bongo. Mais ce que elo e patakinga ezake le roi de la forêt a commis na Émirats Unis. Abeti ndule benomona ke non ba patron libanais na ba patron libanais. Ba jo wana penado ba libanais wana ba hindu wana donc ba wana ba bendele wana ba arabu wana penada bilamba na bango ba kotindule bazobina. Nalobi ah bon pendant nous il y a une communauté congolaise. Il y a même des concerts VIP au Rabeta qui n'a habité sur $2000 ou combien je sais pas hein, en tout cas n'a habité prix à bêter la guitare mais ba billet qui équivaut à 2000 ou quoi parce que au moins le concert sur Banoir baate. Et l'ingo ba que artiste a percé plus loin. Yango faut respecter Batouana pourquoi parce que sur Otali spectacle il y a somme. Spoon Makinso ça qui na Côte d'Ivoire. Il fallait zonga na hélicoptère. Pour comprendre Djongo yeyo azalaka na wera. Ozo ko pas grandeur à wera. Donc yango ba vieux faut bazalaka. Fait mise so bamboka mususu. Et ça bien. Pour moni sikoyo Dubaï et fumami désormais kokende sous Dubaï était pour somber la bakaka. O ke pepo beta. Kende pepo beta pe ndule pe na ndule donc ba libanais c'est ba ndimi musique na biso bo permettre na ba libanais et tout mais ba ça ba libanais te ba ça ba race moko. Donc ba ndimi biso déjà au travers ouais rado roko on peut on a kabose boulembi par okende. À son nom je preste avec le roi de la forêt. Ah tu fille de wenge musique maison ba venez on va t'écouter. Do ba royo kopé. La royo kopé ba babi to rose ndé ouais na stade wa. 80 000 places. Et ça des martyrs. Ouais, la soirée bêta mon ken a martyr ça 4 fois. Babi allélo. Tu dis on a l'obité. Boyo kasi suri ouais va bêta la martyr pas voyate. Comme les gens disent bateau bazara contre babi ba ouais rabasila. Et ça question il y a promotion. Le roi de la forêt a posé sa promotion. On se comprend. On te la wera. Son JB. Na martyr. Bat bayete. Ah, c'est que tu comprends l'auto lukata. Et ça, le bateau, au mécanisme danger, au ça, la venait tenir martyr, yo moko me se retrouver dans coin moi mon plus gros bateau na coin. Il y a porte, il y a entre 24. Mais bah oui, on a pas jibeta. So béton mouké en tout cas ça 4 fois. Les rois d'abord on tombe sous 20 mai. Oui, on tombe dans 20 mai na ma renaissance. On se comprend. Donc il est capable question Zaraya. Ça demande, il faut reconnaître, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Il y a promotion, descente sur terrain, ma stratégie, il faut arrêter, il y a ma fan club et tout. Mais ne me dis pas que ce soit si vous avez 3 mois de promotion pour la martyr et tout, c'est faux. Formidable. Bon, c'est la wera alors asuka liste asuka za formidable. Bah, c'est la wera la liste asuka formidable. Bah, c'est les retenir alors asuka ni ange ni démon. Bon, wera ezel alors asuka te. C'est ça, c'est que vraiment on a pas carrière à Wérizaka to Wéra asila. Wéra basi sa carrière ne kala mais blo ne simba kaka. Tangu boro ya nzeka luketo ya kana tsatanda na. Nana ndibaka ke nzeka luketo mo go bi mesali makambo. Non, moi je pense que
animateur le roi Diego Bazawana na Jamaïque. Non, ngai na chaka animateur na maison mère défi moroboy. D'abord ton Bill Clinton akei. Si l'on lito nangano etondati na jomo aboira alo la Bill. Ce qui m'entend ça ba cri ya Bill. O ko pa ki m'entend aboira ne kaka. Mais qui Bill les a. Qui Bill les a. Et ce qui va avoir la brigade, va crier à brigade, surtout crier moi à Goumba Maraboye. Oui, Noana. Mais pour une fois, dans mon Jamaïque, à Zobouaka, crier à brigade, à Yena qui brigade Wana, à Bimissan Waken, en outil, le pays, tout le monde a la peine de répéter brigade. Banimateur, ce qui va passer au cri au Kangami. Il y a qu'un 6 ans. Et puis, ayen a créé Bill Clinton a bimi senga ki Bill na kopa oh ouais raza visionnaire tatouage aussi la té ouais raza potier c'est un potier au fait aibi ni la sala na mutu il est bien les grands formateurs quoi il sait il peut te prendre là à façon tala ouais la balanga Jérémy yo tika maman musala journalisme comme Messi comme ça Messi Zingando garçon na katia mon ici au tala sigo donc a roti so catch côté musique et puis Marambo Simbi. Donc, bah, faire un coup de mégaté. Le lot formidable, c'est bon. Je crois, tellement que je crois, un artiste, je suis en train de douter, on va voir peut-être. Non, Azawera. Babi, il y avait Jossa et Simbi. Il y a Jossa, mais un mois en gros. Il y a Jossa. Bon, il y a Jossa, Azam Misiki. Via Eza Vinanga, via Zara jamais grand chanteur. Il y a Jos. Le pour créer, pas problème avec Jossar. Bon, Alimbisanga, on Eza Vinanga. On a calculé la vieille Jossar na chanté. C'est vrai, il a fait de très belles chansons, il faut le dire. Netina fanatia dire moko. Gaitana koya kola le panayo. Ah, na sepera nzembo mais na calculé la vieille na chanté. Via oyana mankinu kaka. Yo c'est la promotion banda parce que tout c'est la promotion. Nous se reposer sur la promotion. Tant qu'on a lancé la promotion makasi au bengango ebisanga ki ozaki na raison. Vejo ça na race ya bat ba échouarate. De même que le roi de la forêt azana race bat ba échouarate. Ana race bat ba échouarate. Papa chéri ku 10 ans sans album. Bon on attend beta ki bor mo ya batu takatolote na mabali ya batu salima kamnango atiki na ye. Donc ezana bato ba aussi la té. Bazali baza penati na suka. Ne papa mbena kenda so tina mukokoli. Voilà. Merci beaucoup Jérémy quand nous sommes arrivés à la fin et moi dire na ba diaspora nyans ba ndibiso ba retenir ni na auto solo na après-midi à la moya le kin aujourd'hui. Moyo de. Bon, na epsi na ba diaspora nyonso mbote na bino d'abord na baina na bandeko na biso boza na Belgique na remercier bino makasi ndenge boyamba mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a commencé par Roger le combattant moni moi mbala wana za pena mobali ya solo et combattant pena esprit mille esprit et puis na exoté kulutu na ngai bokechu premier wayambo tika okisa so bangala soniko okisa so soni makasi elo otolukaki elo bolukaki yango salami tika okisa mboka soni na kila bandeko bana États-Unis kulutu na ngai la fontaine kilembe hein na pesi yombo te pa ozali kuna na États-Unis d'Amérique na yesiko na Turquie na pesi papa Rocky président na biso bana tu ya Okapi na pesi mbote kuna na Turquie et puis je crois bientôt tozala kuna na Feregola toya na ye et puis tolobela mamu sur les kuna boka tangote voilà donc tozoya na pesi batu mbote et puis na ngina epsa innocent ke biko na komi frantique na nani na Evre ngana soutenir ba Evre pour au salut le roté na peteka boyo pe ba pesa yo eza message munene mikolo penza na nbolu kanga te na komi frantique innocent
ngaza faible na œuvre ya bien somme da sali œuvre bien mukwa na comme fanatique na micro na comme fanatique innocent po mukwa sa clip on est dans matongeza un dimanche bakanga veni mais na comprendre que ezaki normal fallait to kangana na couloir wana to sacrifier pendant quelques heures pour mokilier son message à bien boy ba jeune to apprendre to chancer to travailler ka biki na kisa ba jeune ba finir ba jeune ba lika kolukate mais ba lingi bazwa mona jomo na samo iboye gloria yo tambola samo imakaso yo lukabiso to sa musala ngala tikinda kuna ngana moyi makasi bona yo sa musala mais et ça ba o mususu alinga travailler te mais alingi ba pesa yi na facilité o elobiata yemoko inonce bi alobi obandi musala na 10h na 12h au 4 na 17h ba futa baninga yo pe ba pesa yo bana ota fra tom ça telo ko fait singa critère voilà atelo ko fait les critères non il na pesa po za poli yo na pesa te posa kem poli et ça na critère alors na pesa mbo to bola na persona na Afrique du Sud Nathalie Aymar Mungaba mon vu dernièrement José Baka solo ba rumeur qui bakanga un hôtel na moi c'est frère José Baka revanche c'est Roger Baka José Baka na pesi mbote bon je l'aime bien mais seulement commander des noms de leçons c'est pas bien aussi athée à Bible assez limité mais kolba bakanga ki boy na boye na mona ki ba photo mo boye ba publication mais pour ngo ndeleza moi montage na douter na ngo muke mais je l'aime bien aussi na pesi mbote pas azali mais azara des donner des leçons té ya ba passer pas déborder mingi mais au moins na vie so bandi ko comme lokola yonne grand prêtre ya domaine X bando luko pe bandenge mo ba ko isokaka selon ba rumeur mutraki pembe na eno eza muto ebe Jérémie Yokabi est comme toi ça Jérémie ba bebani mais muto ngo fa ba boito mona yeti glo langi abande chez émission abande de émission comment il c'est comment muto ngona oya osama ya frère Roger Baka obenga ndengo ndonezi mabimanga trop l'homme de trois pour contredire pasteur mukuna NDP bon ngana bengi si garçon ngo ayanan tokuta naye nayebi que Roger Baka aza crédible na kisasa ngana bengi so ya to solano sans caméra et puis pour ani siko so bozela mutu bien il faut ka obebisa Roger il y a trop il y a muke après ça est loté peut-être ta géranie aller un peu trop na asa ani on va aller trop non ibandeni bon ba bikop na bango mais ngana bika que frère Roger aza c'est un monsieur que j'aime bien, il parle bien. Mais noko tiko saboter muninga c'est pas bien. Ya omoni ba comme ba car filmer otamulano yo moko. On boyo zo ba chauffeur pour mamba boyeti. Pire aza souté. Pour ba pire tout ba comme ba pirate. Bon. Na pesi ba tutumbote Jinamo Jingama Popi. Jinamo Jingama Popi na peso mo en France et puis Dorcas Senga, bonjour Paris. Il y en a mérité bonjour Paris. Donc Dorcas Senga, bonjour Paris. J'ai la ma popi. Na pession mote gloire langue yo. Na vandisi Aymar Mungaba en Afrique du Sud. Kulu tulanga la Fontaine Kilembe. Et papa Clément Sosson à Londres. Na mama Ama Élysée, bana Touba Christian, bana Naomi et consort. Et bato wala na biso na pesi no dans linga blo trop amoni na komoluka bakombo yona ko na ngo bato trop te mais pour nga moko ba balingi baza na contact na communication facile bozubi sokaka via appel ou WhatsApp na plus 243 89 52 40 450 plus 243 89 52 40 450 na WhatsApp aux Ubiso na appel pe direct boye aux Ubiso to développer communication facile to ça musala pour na communiquer mais facilement pour ba communiquer mbang biso to communiquer facilement na pété o pesi communication ba comprendre te o lobby ba comprendre te ce que faut le bango 39 fois biso to solo bi une fois ba comprendre ba mo. Merci beaucoup Jérémie Yokan, on arrive à la fin. Merci aux aides de la caméra.
merci à Mame Mini Nzemba tous Pepe Lambetolo, merci à désolé mon agence privée à la Dynamo Tonto Lusanga, merci à pardon Claude Lokola Serge Luki les bourgeois, il y a Simplice Awundu et puis il y a Pati Makusa na pesio mbote. Il y a Pati Makusa. Ozalaka vie nanga. Ozalaka vie nanga kaka na pesio kambote. A pesio kambote, denga pe opesa ya Willy Mouchen pour arriver nanga. Merci aussi à Jojo Ngonde Men via 4 Goté mascotte, merci Nayo pour tout, merci à Edo Mopatas. Merci à tout le monde de Kofiette, de Fifiette, on va se séparer avec vidéo à Kofi Kanto banagi na ngoto suka pe na ngobolanda bino moko boko tango na no bon comprendre parce que là votre analyse par rapport de l'artiste Kofi Olomide bango tembe bisondenko l'artiste Kofi Olomide DJ Quadra mais c'est Kofi Olomide mo pa mo konsonya mbele ba bitara Kofi pardon là ngana baxelo ko lokola ngai na yo tozui tolobeli marmango ya Kofi Olomide combattre liboso ya vidéo oyo et puis concert à Mounene aux événements en 2020 à Obeta na France na une grande salle à moins qu'il a se trompé Irarena salle à Mounene donc Kofi Olomide de l'Abso Bercy la plus grande salle au Congolais va prester à Poto et à l'émission sous Irarena où il y a 42 000 places donc c'est plus que Bercy alors na 100 000 solongo tu auras accompagné Kofi na communication mikolo tout na Irarena et puis tout à la suite événement pour comprendre que mon pao asa blaguité voilà. Merci beaucoup, on se sépare dans la vidéo il y a l'émission de Kofi Olomide ouais ça qui dans Libanda et puis démocratie du Congo avec le même journaliste ouais avec Papa Wemba même journaliste Ayambi sur Kofi Olomide. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement le frère de Glow, je vous aime tellement trop. Bisous, bye. Tout le monde se retrouve là, que ce soit une fête africaine à travers ma personne. Moi, je ne serai qu'une espèce d'interface entre cette scène-là et je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Ah bah laissez votre vie. Ne nous refaites pas ça, vous les Congolais là. Je sais où tu veux en venir. C'est une formule, mais les gens m'ont compris. J'espère. Voilà. Ne nous refaites pas ça. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyelibino ba Congolais nyoso oyo bobela ka maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa
ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numéro oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa basoin de santé à l'aisement calmement sereinement ba Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Est-ce que na mutuelle misunga tembezali ezate bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba, site FM moko, Afrique Info avec Frank Semai, Kiandankala, twende!